bonjour, Nabila Batoubosu Libakou, ya kolanda biso, na mokolo malelo na ezui. Ezali bongo branche, moko to na chaîne Libération na Océan du Congo, et pai oyo to pansaka to sasaka, et pai oyo to akabongo bakongo mani to belaka moto ya papa le moloto ekita, ezikisa misala ya baloki nyoso ya ye ekolo Congo, et pai oyo to mobilizaka, to sensibilisaka, to conscientisaka, et pai oyo to tiakali tono na nzete po ete tobenga yango malamu epai oyo tolongolaka peuple congolais na bolema epai oyo tosalaka mosala ya Jean Baptiste epai oyo tozali bongo basinzili kobetaka mbela koloba ete peuple congolais telema olata molato mo etumba epai oyo totelema ferme fidèle okola bakuke mpona kozala liseko ya république démocratique du Congo epai oyo tomokundolaka maloba ya nkoko ola biso l'élaboraire walobala biso béché fouillé de laisser ni place que la main repasse ezui équipé pour la terre en États-Unis d'Amérique ezui manananga na kunya de nangai ezui le number 1 ya aussi de la presse congolaise ezui comme la bomba maman missionnaire na plus 32 Anita Babe Ifokuyo Moto bakoko ya Lumumba ezui et comme la bongo Big Daniel Ngenda petit frère Zola ezui et comme la bongo Guy La Roche Tamutunga ezui et que ne bongo Autriche et pas ya mwana mère de Bruno ezui et quitte la Chabienne na plus 49 na Aken maman sociale maman ya balabitike ezui comme la bongo kilame Jende talotake tumba la plus 49 kane konto bokila lokondo et femme pekato ezui et comme la bongo bino banso bolanda biso ya Apollinaire vraiment Achille Mavena le grand professeur na Angleterre na mboka yanga mokonzi na mulonga ina Mirai Mave ezui et comme la mama ya moto mojali moto mozima mite mama Jawa assalamu alaikum ezui et comme la bongo papa Alfred na mama Clarisse na Canada et pas maman Samuel na Suisse que Dieu vous bénisse vraiment na Canada na mboka ya joli qui est dina maman vava botelema ba maman nanga botelema bolali ba maman botelema basi yangu ya botelema ba rit na ngai botelema ba Deborah botelema ba Esther botelema bozala ba reine vachité bokoteka Congo en tout cas na sengi na ba maman ya moto mojali botelema merci encore une fois na ba papa lisanga moko ya ba papa vraiment to kobongisa yango esalinga sengo mingi ba biso to ali ba papa tozala mboka moko x to bombi bango nanu po ete ba congolais ba rapé mitema mabeba wa olandela bango ba lobi cette fois-ci ba papa ba koti likambo océan de la presse congolaise merci encore une fois la bino ba papa ba papa la biso sans bino moi était pour biso to uta na mopanzi la bino ba papa vraiment que Dieu vous bénisse wana soki nzamba lingi na kopesa numéro ya équipé pour la terre po ete ba solo ba papa wana merci encore une fois na maman Samuel na ba prière na yo maman Jawa assalamu alaikum na ba mizima na biso merci na bana ya Tchad ba telemi penza ya de congolais na Tchad balobité maman Océan on est derrière toi na Tunisie vraiment merci vous êtes tellement nombreux bozo benga biso partout dans le monde on pouvait pas vous citer na émission moko parce que émission Erozangeli mais merci na la Dauphine 50 NCC. Alors vraiment que Dieu vous bénisse la bande de Kolanga. Vraiment toza la pour ça la bino. SOS le capitaine Rotika Koloba ngote toza 19 000 abonnés pe abonnés musu ba bande ko s'abonner. Merci la bino bato bozo zo biso kaka lelo. Na ba partage bande ko la mère de Bruno Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna na Australie vraiment na papa langa G3 na bana South Africa Guillaume Pingala na Lompinga Gipe merveille kitoko l'équipe na de 7 ba passa langa ndeka ba osala musala ko apôtre Doudou Nsambi to benga la te les grands apôtres Mbuta Mbuta en États-Unis problème nini to benga na chombo vraiment merci mingi wana tozolo bela likambo ya s'abonner massivement merci vraiment na bino bato bozoka libakwa ko lande émission du début jusqu'à la fin ko liker ko partager ko tia ba commentaire ndenge papa Michael asalaka na mama Célestine vraiment papa Michael azali moto asimbi yenda matatu ko benga na te mikolo mais na ko luka moyena azwa tempe ya ko benga yena yeba de quoi il s'agit vraiment to bunde tumba bande ko langai bazali ba papa ebele o babunga papa langa ya Canada vraiment kaka bona ko luka no ba numéro parce que ba téléphone ngo peut ça l'absurde de faux en tout cas ba docteur Ngola bazali bongo ebele to zali na posa la bio banso to zali na posa la bio banso po ete 19 000 autres il y a 200 quelque chose boye ce qui biso so tozo consommer émission nazo yebisa bilo ke mboka la biso ko libérame mais na yebi ke libération ça li pas c'est pas vérité ça rapasi mais biso toza wana lokola toza les chaîne à libération toza là pour la vérité faut yebisa bilo bosolo tant c'est difficile boza la mbongo te mais pas bon consommer biso émission du début jusqu'à la fin et ko coûter pe la vite
parce que bozora la bino méga et moins ainsi de suite. Donc au tali émission au tindeli baninga au sali commentaire à kitoko au tcheba j'aime nao et kozala esengo mingi. Bon consommer yango 19 000 auto zali ndenge bo sabona botala kango 19 000 tozo be émission eza ya kitoko to sala mais botali desa. Et là on a constaté na Congo ezali que ceux qui to sali émission ya ko hein ya ko réfléchir bino que bo so réflexion congolais au talate. Émission kitoko batu baza ko apprécier analyse kitoko au moins congolais a tellement à 200. Mais tout ça 19 000 botali 200 bon 17 000 voilà. Baké wapi. C'est ça un problème. Ce que c'est quand on va dire que la bilo ba tout fito la bilo awa debo consommer yango. Mais so ba ko finga la bango, on changer les côtés, au bungi, au bandi boye, au sali boye, mais le coûté ba c'est pena. Au moins la botali yango 60 000. Ça n'a pas de sens. Tu réfléchis pour la mboka bandi gola. Oh ils achètent la libération, il faut te libérer Congo. Lelo yo ba diaspora lelo. Combat et kobo kena on Nil pour la Nil, les gens sont fatigués. Bon on va bête ba tu ba lembi combat. On va aller dans le combat jusqu'où? Hein? Il y a un temps pour chaque chose. Pleurer, rire, manger, boire et mourir. Mais tu as des combats pendant 50 ans à combat. Mais non, on est fatigué. Il y a quoi c'est quoi? Et là, on est ici raté. Mboula soge bete ko katana. Moi soge bimi buto ko yinda. Tolali to la moki ntongo mususu. Mais pourquoi combat zo tika net eloko moko éternel? Yango boli batu ba baye da bango. Yango moni lelo na France na Paris makambo zo yinda batu ba telemi liboso stade balobi fallait robeta et puis fallait robeta po bo potana bo bunda pourquoi bozo kokoyoka bisote bozo kokoyoka bisote to ça konsenga na biloko il faut likambo prendre fin vie zonga normal. On a assez diré sur cette montagne, tournez maintenant vers le nord. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas archaïque. Vous ne voulez pas non, 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 non. On est fatigué, oui. Mais bon, s'abonner massivement à la chaîne de Libération. Bon, talaka. Moi, je vous demande que bon talaka. Ceux qui te disent qu'on consommait 19 000. Ceux qui ont séance, c'est qu'ils ont bon, le à cas grave. Le à cas grave. Mais quand pas baboy on s'engate. Il y a des fois dans la ramutation, ça me fait mal que les bâtiments sont caca. Mais c'est pas tout ça les surprise, mais tout tient la tête maman missionnaire moi mbisi. Les retour. Alors Congo le quoi bon, il est beaucoup là-bas. Apesa, maman ya batu, bakoluka moi 10 000, bakoluka moi 5 euros, bakoluka moi basangisa, papa sani babenga la ba. C'est pas normal. C'est pas normal. La chabienne a la responsabilité à consacrer la thème à côté de maman c'est en la carte. Cette pauvre dame souffre énormément. Maman d'hôpital, moi écoute, tu donnes comment tu collingater la benga eh. Moi, je vais écouter joli bonne maman. Donc, comment tu as besoin de benga? Ah, voilà, c'est ça la capacité. Donc, moi, pour ça qu'on benga na bata santé. Moi, moi, quand tu ah, t'as na benga là, moi, la galo quoi. Tam soupa yo quitter, mais la comprendre quand ngala aider là, a zapenga tam sa bonga ngala sen. Moi, so na contribuer à la négo ça la teme les malades. Ya ngona nzamba osembo le boka orbite set. A contribuer à la zone, ça veut moi, c'est moi ça ba 1000 balles bani. Moi, écoute, doit tangia teme azam malade. Pour l'amour à Congo. Kabouya a témoin. Moi pas fan de l'océan. Moi bongo bongo boyango e bosa omoni bala la babimi. Ya babima kala misolo la comme ça. Mais papa Michael, papa Alfred équipé pour la terre. Ah, Nzambe dangai na ebité hein. Et ça la bateau la mboko au Congo hein. Mais moi ba kuta na 5 et ça ba kuta na 5 ba ça et l'autre. Oh, bateau qui a tangué, il a coûté 5 la fois. Aïe, 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 15 000 $. Mais ce qui a coûté, c'est des mois au côté là-bas. Tu vois, papa qui toque, on va d'abord signer 250, à signer 300. Papa, le frère de malade et maman. Prends pour rétablissement de Borsal. Dans ce moment, on combat tout ça, on a au sein de la bino. Boyokan. Botala Kabiso. Parce que ce qui est retour à chaque fin du mois, tu auras 2000, 2500. Ah, c'est te libérer Congo.
wana ebite le baka nzambe atinda yenga te mais le côté osote to senga ko senga ngope po ya likukuma na peso na ndenga mabete mutu pa zozwa te mutu pa zozwa na te o poto ezaka nango bonheur te o poto eza pasio surtout na guerre à Poutine ba couper et côté la ba France banini nga batu banda ko sakala attends toi là ba Vincent Toulouse Vincent je t'ai sali là où tu es abisinga océan batu France bakaba te il faut que tu ailles là batu Italie batu bani ok batu bakaba loka batu France bazati na abisinga loka nga batu France bakabaka ya abisinga bakaba te Vincent kufita sali batu France bakaba ma casse au sakalate mais Makambunde et comme il va en sakalate. Alors partout où vous êtes, je vous salue, que Dieu vous bénisse. Bata maladie, Nzambe abik sabilo. Bon s'abonner massivement, bon j'aime, bon combattre, bato ba combattre biso po to tambola malam. Bande kolangai, le nom Jésus to lobela nini. Tozo lobela li kama masango. Un JKM, le number 1, bon partager mission. Vraiment bande ko bossa la biso grâce à tous à la ba méga. To comme la première ba méga, tam so consommer biso mo mingité po continuer des missions comme ba méga. Méga comment ça se passe papa qui toque quand on a le problème ya méga et yanga mon continent d'Angleterre donc comme le problème moi ba méga vraiment ba méga comment ça se de fatal la téléphone bon mon le temps sur la zate ba méga comment ça se défaut des missions ba na ko la likukuma ba maman missionnaire to comme le problème méga ah nzambe la ngai bid ngenda prompt rétablissement ah petit frère Zola que Dieu vous bénisse moi la mère de Bruno nzamba pambola Papa Michael, Maman Célestine. Problème to kolobela lelo eza problème Mama Sango. To tira blo vidéo ndeko Lézer. Ya Lili Batombo grand frère propre tant que to fongo la propre porte boy. Joli Lili Batombo. Ya moto. Montana. Grand frère propre la plus 45 to ozela o ya kabuya ozelo fort to ozelo ya benga ya. Ozela o. Achille Ntela la France. Eh, voilà, moni, de Golanga, moi, je sais que c'est bon, on a le soutien, on a payé $100 kala. Ah, bah, tu vas ça dans la biso. Mais c'est un peu normal, les banques à l'art, hein, tant qu'il n'avait pas fallu, voilà, hein. Au tchara, bah, 10 000 balles, bah, nini. Am se peut fallu amélior bila bogi bilote, mais chez biso, bah, les laga, libanga, ou les anguillards, biso, peut être au boya, océan, libanga, bon, au salaire, rien à chaîne, ils ont contribué, tête au bois côté. À pire esprit. Nouvelle classe, hein, la force. L'ami propre, il y a qui la met. Dilala, nouvelle force, la France. Banderolanga, baza tellement belle grâce, santé la umba, maman sociale. Vraiment, tout le temps, bon, on peut être Congo, rythme, bon, hein. Lisso un colo, mon prêtre hollandais noir. Il s'appelle Alino Moke, Monseigneur Lisso un colo hollandais noir, mon prêtre, motomoko bien, n'andéga au sagalate. Je salue en passant mon ami de tous les temps, Gino Loswa. Bon boulot, wana ba okatsa na Braza ba beta stade ndeka izala. Tokolo bela lelo dossier ba combattant na mikila ba paya wana to kovandisa on pela mo mingi poto ba la combat pe to kosola siko conflit ke yaka. 3 wana en tout cas to c'est ça poto kala 15 minutes. Papa langa Abbé Jean-Paul na mboka. Il y a papa Alfred na maman Clarisse. Merci encore une fois. Na papa Michael. Vraiment papa langawana ah nzamba pambolai. Bato aboye so bazaki belé na combat. Le combat est long. Po ya ngaka ka maman c'est un problème te papa Michael. Bande ko langana ko teno likaba combat. Lelo na bandi bomoli ba vidéo. Bana pe ya poto ba telemi. Bande ko la biso pe apoto batelemi babi fali au beta. On en a marre na combat. Parce que biso sto bundela Congo. Mais batu la batu basalaka. Nazo zo hypothèse za bangwana. Tozo on esprit. Ba lobi bande ko la biso pe babundaka combat bakendaka kayu. Na tongo baké kayu na bapoko baye. So baza jour à combat bakutani. Alors ba monsieur pe baza na temps basala musala na bango. Après cet exemple boko lobi ouais raya écouter na ba combattant a soli na bango mais ba combattant mususu ba ye ba sali trouble donc cela veut dire ba combattant ba yo kala raté baza na structure mon côté ba combattant ba diviser donc oza gourba la kanae oza gourba la kanae c'est ça le mal aux libérations et aux alatés
yango bango batelemi babi fali obeta po fali pazo ya boulot na ye bango pe ba o ba kosala sentir a fali bakenda boulot bazongaka alors babaye likambo wana to libérer Congo mais to boma ba Congolais na biso te ba lobi fali aye ko boma mutu te fali aye ko détruire mutu te fali aye ko beta concert na ye po akende eza époque na ye eza temps na ye yango nalingi tosala analyse tokolinga tosala analyse wana tokoluka jour moko samedi ntango régie tokoyeba kosola na bango bapesa biso po tobengaka toloba par rapport ya concert a fali est-ce que bato wana baza na tort est-ce que bato wana baza na raison est-ce que bato wana baza na bon nautaki kotia message moko eutaki bokulaka losako ikala alobi même makambo lolengo kako bano balobi lelo bapeti na nga baza bana nga te baza bafrère na biso alobi lelo komba ekomi ya kolia kanyaka lelo komba ekomi ya kolia kanyaka po tondimaka ekomi ya kolia kanyaka tielanga video o kabuya Voilà, chers compatriotes congolais, vous profitez pour boter la bilonga batu bazana boye babane baba ennemi à Congo. De lycée Sangaza, moko ya RCD Goma, moko ya MLC Uganda. Moko ya bao babomi plus de 12 millions de Congolais. Et lorsque vous voyez des Congolais venir comme ça, vous devez savoir à qui vous avez affaire. Bisoto ya na kombo résistance patriotique bana kimbangu. Et on va faire le travail patriotique donc. Bolandi déclaration bande kolabelo ya poto. La conférence il y a délice C5. Balobi boyoki ba. Combat comme ya kanyaka. C'est regrettable. Combat et comme ya kanyaka, bazo corrompre bino. Balobi na bino Denis C5 aza parti batu oyo parmi batu oyo bakotanga bango na génocidaire ya République démocratique du Congo. Na génocide plutôt. Ya République démocratique du Congo. Parmi ba génocidaires Denis C5 comme les akati. Mais aïe a eu plus de 50 banapoto, 500 pardon. 500 banapoto a foutu sale à côté. Banapoto corrompu. Voilà ba mi bengi ba combattant. Mais tant qu'on a fallu pour pas botter les belles bêtes. Mais ça vous blaguez? Tout que ça va dans la raison. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Libérer la République démocratique du Congo ou s'enrichir derrière le dos des Congolais ou de la République. Nous souffrons, vous êtes en train de faire des pognons. Des Katurubianza. On suppose que Bilo Boza bien. Boké Moussala, on fout un salaire. Mais Bande Golabelo a un salaire. Un paiement sur un paiement. Bande Golabelo a poto dénoncer. Quand la toto ko tia vidéo moko boyamba ka pe fitel caméra o bo tuba ki ndeko la bilo mbeli. Po bango ba yaki ba boya fitel caméra à ça la conférence de presse. Qu'est-ce qui se passe en Europe? C'est quoi bon bunda bilo la bino parce que fallait faut beta concert na. Donc unité ezate. Division. Oh! Nasenga kana bandeko la biso o tozala bango ini ya ba combattant. Soki bino bokoti motema malama kosangisa biso mbongo botindela biso awa. Plan toi kabo. To bundi. Confiance ezate. Il faut te mettre le cambo, c'était l'épisode na webele. Tout se comprendre, nini to lingi. Po boye, c'est ceux qui est au côté. Boye et comme Mabé, ah, grand frère propre, Claude Montana, tous là au Kaboulé, comme Mabé Ndekolanga. Merci Ndekolanga. Alors, oui, tu as compris les trucs de Cameroun, tu as l'autre bail. Oui, on Ndekolanga la poto. Alors, babaye. Parce que combat peut faire lemba. Combat peut faire si la fait de compte, tu peux balayer, tu coûtes à la paix, tu sais là. Tout le monde en enfer. Mais boye est comme désordre. Désordre où tu as la poto. Parce que tu as habité Mpiaka, tu as habité Lokonini. Bozali ko bomana, lolenge o. C'est à prendre ou à laisser, mais quand même tu peux c'était, on a tout bandela yango, tout kolobela yango parce que les kambo ya fali poupa, les ongi makasi, to yoka ki yango yango to bito beta mbela nini to lingi. Libération ou to za la guerre moko privée ou to zo yina émergence à bande de la musoso.
parce que notre frère Fali azwaki disque d'or bien vrai azwi disque platine ya vrai aza ko avancer de soka beti pour la fierté à Congo eza mabete combat pe eza mabete mais ce qu'on mabe à combat parce que comme divisé les génocidaires bazoya bilo boyamba bango banani basaili délice sanga encadrement azwa 500 personnes wana ba uti Afrique te bozakala bango kuna bandeko la bilo ba dénoncer. Pourquoi ça on ne sait pas tous les cas parce que minute eza muke tshela vidéo ya ndeko Eliezer. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Honorable président, comme d'habitude, j'aimerais m'exprimer en lingala parce que je me sens l'aise en lingala. Honorable président, Soki na telemi awa ezapambate, encore une fois de plus, c'est pour alerter la représentation nationale et aussi qu'au senga na bureau na biso qui bazwa quand même ba disposition tant que tozo koyela ka bango ba information. Honorable président, mikolo oyo soki otali dans tous les coins de notre pays, ozomona ke biloko akolia ekomata makasi. Masangu emati. Bitoyo emati. Madesu emati. Bunga emati. Honorable président, alors que tozana nyonso tozana o babenga kater arabe que la plupart ya ba politiciens ba chantaka na ba discours na bango. Nzambe apesa biso kaka minerete apesa pe biso mabele ya koliesa ba congolais. Honorable président, si vous vous rappelez bien, na sala quand même une proposition awa tant que tozadi ko sala la loi sur la proposition de loi c'est la loi électorale. Na lobaka ke lokola ba parti politique komi mipiko na mipiko, honorable président, to pesa comme condition de recevabilité ya liste ya parti politique présentation d'au moins 300 hectares ya bilanga balona ba ololanga une assemblée awa. Honorable président, honorable membre du bureau. Nangonga oyo tozali biso kolela biloko akolia, biloko ekangami na babar et na bagar et belé honorable président. Naza awa na liste ya ba bisika biloko ezali ya kokangama. Soki okena gare ya Kitanda, masangu etondiwa. Okena gare ya Kabongo, masangu etondiwa. Okei na Kitenge honorable président, masangu ezali bebo. Soki okei na Bukama okokuta bitoyo. Soki okei même na Kanya Makasese awa masangu ezali honorable président. Soki okei kuna epa ngai na Kabinda na Lomami okokuta banguba na ba masangu etondi kuna. Honorable président, pendant 7 ans, biso tozotika oya biso awa tozokende koluka masangu na bamboka mususu Afrique du Sud na Zambie honorable président. Ils a soni pour la République na biso. Honorable président, la SNCC ezali société na biso moko. Moko d'entre nous, c'est lui qui a la tête de cette société étatique, honorable président. Mais nazali komi tuna tosala eloko nini pour que batinda ba locomotive et kende kobimisa ba masangu e bimisa biloko ezana gare Likasi, gare ya Lubumbashi, Luena, biloko nyonso tuan ekoka kokoma na ba centre de consommation honorable président. Mais nous voyons ba tunyonso bazotala mokili ezomona biso. 7 ministres, membres du gouvernement, na ba délégation na ba kokende koluka masangu, bazongi na milona na kacha ba poche honorable président. Eza soni. Yango honorable président, ceux qui tozwaka parole aw, eza kosenga bino biro na biso. Boko quand même kosunga biso pour que certaines solutions ezwama honorable président. Tokoti kovanda te lelo mokile komi koseka biso parce que Dieu nous a tout donné. Et puis, même au Batou, je suis villageois honorable président. Namboka wana ba masangu wana zomona bazobeta masolo, tokata kabilanga na maboko na ba Congo honorable président. On n'a pas de tracteur. Est-ce que bozo se mettre na place ya mokati bilanga oyo asufra mingi na suka moni biloko na ndenge nini ezopola. Mais tozo kamata nzela awa toke musika koluka biloko oyo tozana ngo pembeni honorable président. Voilà pourquoi
j'ai pris à l'Auguste Assemblée et à notre bureau en particulier. Ce qui est fort, c'est que les dispositions soient prises pour évacuer biloko oyo etondi na bagare ezali kopola. Au besoin kotinda ba tracteur, même pour des routes en terre battue, ba compacter mabele pour que mitu keleka honorable président. Mais ceux qui tosali en côté, ngai na éviter ceux qui toya kosala nini. Voilà l'information que je voulais encore une fois de plus apporter devant cette assemblée. Merci honorable président. Bolandi na bokebi boyoki ndeko Eliezer. Azali kolobela likambo etali masango. Makambo Eliezer ba oloba lelo obiso toloba kala. Ezaka mauvaise femme te amabe ba député la biso. Soka Monica lek bangate alobi mo maloba kitoko po ba applaudir. Mais je ne pense pas na 2023 to rotambolaka ndenge wana là je ne pense pas. Donc éveiller opinion à peuple peu importe dimension. To pasuka makolo penza po to tambola ta po évangile yokama. Peuple a zonga la souveraineté na ye. Peuple a comprendre que nini ya lingi nani ya zali. Abu de tumbala na bo solo pour libérer mboka. Yaya batu ba okufa la ndenge osakala te. So to bito tchela bilo ke bakati mutu batu basangisi bango ba opanza batu wana. Ba comment tekela batu tala. Yaya la criminalité. Non, c'est insolvable, insupportable ce qui se passe dans notre pays. Mitema ba congolais comme mabe. Mitema ba congolais ya satana. Mitema ba congolais ya bato mabe. Alors il faut to ya pena mo panda ya makasi pour ko kontisa ko pikola bango mbindo wa bakaka ndenge nzamba lobi je porter le paix. Pe wane foye kabola bato yaya mabe ko sala mala mboka soto tche yango bokolinga te mitu ya bato elali be bako te Congo a perdre bato c'est inhumain nesengo ya koleleza esusi mais lokola mokili sama la lelo bato continue koloba bandeko na ngai likambo ya masangu bandeko na ngai Vital Kamerhe fois que na South Africa pour lukila biso masangu ake soki na Zambie pour lukila biso masangu Congo bandeko na ngai boko ka sonité mboko yo monene boye ba terre blebele Vital Kamerhe que la délégation là on répété na Masaro na kati puis répéter oncle là Masaro bolobaka bakanga Masaro yango justice yango Congo yango pe justice yango ya Congo yango pe justice yango atako pe yango toko tuna IGF bato ya dénoncer wa bisika bakanga ba oui bankonga babima bato ba lelo ba okela lukela biso masangu bandeko na ngai tuluku ya mbongo l'État ebimi. Oui, Kabila il était voleur. Oui, Kabila a détruit notre pays. Oui, Kabila a pillé. Oui, Kabila machin. Mais ce qui se passe maintenant, ce n'est plus l'époque de Kabila. Les tueurs, l'assassin, le voleur, le tout. Ce n'est plus l'époque de Kabila. C'est l'époque de Félix Antoine Tshilombo. Mais makambo ezole kala mboka ndeko la ngai. Bato basali 4 ans. Bayibi koleka bato basala 18 ans. Mais non. To baksela baola 3 ans, ndeko alobi. Basali 21 ans. Ndeko la ngai, tout le balo bosoloko. Oyo loko nini nzamba lola. Bozomona to bozomona te, bandeko la biso. Tozomona te peuple congolais. 4 ans, 5e année na bango yango. Bakomi ba riche, détournement. Nga yoka la période de Kabila, si je ne me trompe pas, 32 millions. Hein? Na yoka. 32 millions. Mais où est bimi la période de Félix? 15 millions, rétrocommission. 48 millions de détournement. 68 millions, détournement. 250 millions, détournement. 26 millions, détournement. 14 millions, détournement. 125 millions, des grosses sommes de banque. 100 millions, détournement. 44 millions, détournement.
et puis baoyiba baotala biso na miso bazwi ram bayibi biso makambo soki ya masango awa baoyiba biso baotala biso en face. Et puis baotambola ba gros billets na ba poche baza ko se manquer la population congolaise. Yaya masangu ekopola la bamboka la biso to lakisaki binawa. Vital Camera qui est l'Afrique du Sud, na Tanzanie, soki Zambie, tozwa masangu. Allez comprendre que batouana bazo nyoko la biso. De bango bazo sangala kaka bango la bango. Pona kokele kozwa biloko epa la bango koya kokotela biso awa, ba malade, ba liwa, ba nini. Bato bakeleki ba misala oyo kolona, ba masangu angwezawa. Bato bazo kanga ba memi bango balobi bake kolona ba masango angwezalaka wapi balona kala mboka ni. Mes frères et sœurs congolais. Tozaka la mboka mo Congo to bundela yango. Likambo totala ngoma kasi mingi. Na simela ngo bokoka masango yeye, boli ate, bole to critiquer yango siko to réfléchir ensemble. Parce que Congo est comme le problème aussi. Likambo ya OIF, si je ne me trompe pas, Organisation internationale de francophonie, oyo kamami na mona mwasi oyo ya rwandaise oyo bande kolanga tozo l'élection ya 2018 bayibaki biso maponani ka mwasi ote bato bayaki pour la kotela ba fichier électoral mwasi oyo rwandaise nalobi ata bino mouvement il y a pas de congolaises ba baza intelligente, il y a pas de femmes congolaises intelligentes oyo bakope ko assumer ba poste ya makasi pour défendre la cuisine interne de la République démocratique du Congo. Lui, c'est ce qui m'a c'est une Rwandaise. Aya kota la cuisine ya makambetali mapona miamboka la biso. Bozo mona teke élection ngoye uti pa Kagame. Bozo mona teke c'est Rwanda qui colonise la République démocratique du Congo. C'est les Rwandais maintenant qui sont en possession de notre patrimoine, qui nous dirigent. Peuple Congo, où sommes-nous? Dans le 21e siècle, Bamboka Baninga va avancer. Les Congolais ont besoin de la Bamboka Bapaya. Bon évolution Bamboka Baninga. Pourquoi beaucoup réfléchir pour la libération de votre pays? Bon, Bamboka Ngolo quoi yabino? Bamboka Ngolo Sengwe. La zone nationalité. Et Bamboka noté d'origine, Bayebi. On se moque de vous. Bozo ba maye les bo investir dans bamboka la bozo ko kate poani parce que le ko yate bande ko langa rwandais o soki mushiru wabo nga bota ete le pe ko polose ko mele malamu te azali ko ya pour la kotala ba fichier électoral. Allez-y comprendre. Élection à la République démocratique du Congo, une rwandaise azoya na commission. Parce que qui passe au moment été. Banani siko bazo konzamboka. Le Congolais a payé indépendante. Pays bazongi si yango sous colonie systématiquement. Après l'indépendance, ça sera alors baba belge. Yango tozo vivre yango. Donc nous ne sommes pas un pays indépendant, nous ne sommes pas un pays libre. Tozo la katia Boumbu quoi que nous vivons. Et maintenant Boumbu yango colonisé par le Rwanda. Mboka weza la superficie à Katako. Ils ont mis l'éléphant à pied d'argile. Mes frères et sœurs compatriotes, luttons pour notre très beau pays. Ce n'est plus le temps ya kolukaluka. Ce n'est plus le temps ya acquiser qui que ce soit. C'est le temps ngai na yo tozwa faute la biso pe mikumba la biso to mima yango to tambola poto sauver nation. Ce n'est pas X ou Y ndabo mimboka te. Eza pe yo océan telema ya koloba na poko zaka kotanga X wana. Soki X azaki mabe bongo océan message azo pesa po nozo ko kakota la honte. Po nozo ko kate to sungana. Po nozo ko s'en foutre le bialongba le koso wana. Alongba ado lukambongo ya ndeye musaye ko lukambongo na YouTube. Eh so ils avaient pas l'ambongo ya la vraie chérie. Mais là c'est la pico la ministre Morobo. La Zuila. La vraie chérie. On a une libération à Congo.
On a pensé à l'âge. Banzela batambolaka na yebi yango baboîte bakotaka na yebi yango bakutana na bango totalana quel un petit problème mais biso toyende libération à Congo mon frère on veut que nous soyons libres jusqu'à quand tokokufa boye jusqu'à quand kabuya tokomi na soka cha vidéo o bango baye na ngo po batake kana bazwi biloko ya batu bango yo misango yango mais tozi quand même ba témoignage ebele moto akopesa biso témoignage ya bien hein moto azotinda bino moto azofinancer bino hein ba quand même puisque ba konsiba mo biso ndenge eza boye toyebaka mubondo te toye komona mubondo tango kiamvo alobi nakata bino mubondo akati biso mubondo alobi bobunda na bateke nde tobengani tobandi kobunda na bateke tobundi na bateke toyebai makamba mubondo te tibanda kala me mutu ayeli biso yango eza kiamvu biloko mpe tozwa manduki ya basoda eza na maboko ya kiamvu me le reste totikala nango moko na bendisi bateni bamunition na ba lance roquette ezali na banga nzambe eza mibale minduki bozwaki combien etikalaki epa na biso moko bazwaki combien bazwaki ebele moya kokonte eza te eza combien bazwaki combien bazwaki nde ebele moya kokonte yango eza te biso tokokufa pamba te bafutaka bino depuis obandi misalo na balobaki bapesa bino nini mutu moko aloba balobi après bitumba bapesa bino nini témoignage eza ebele mais vraiment ata eza te mais quand même omoni bino moko esala bafardc basali vraiment tofélicité capitaine Jacques vraiment na baélément na ye vraiment mosala eleki mpo na ngai mpe nasepeli na komanda Jacques makambo asali parce que tolobaki kimia ezala mais minduki eza toujours epa na biso na maboko ozala minduki ti lelo oyo minduki mosusu eza bakalibre bakalibre eza bakalibre ka oyo na nzambe kuna bakalibre mibale ekozala na bato mosusu yango wana tolinga ngai na makolo awa bakongolanga biso tozwa biloko wana nyonso eyawa tokokende apartete moto akoprese kuna aza te kuna ndeko nanga tepesa dosie wana epa Merci. Merci, Excellence. Avec beaucoup de remerciements, je remercie d'abord ma pinga et FARDC. Conflit eke yaka bolandi basoda na biso bakangi bato boyoki balobi nani baotanga komba chef coutumier batanga ye depuis tokendaki na mwana mboka Adolphe Muzutu elelo bazotanga ye kaka ndeko na ngai nasukisi na ngai nayo tozwa conscience ngai nayo toréfléchir lokola bato toza sous l'occupation na 21e siècle mboka na biso tuerie massacre bazoboma conflit eke yaka ebandi bato bakomi koloba vérité Félix faut interpeller na makambo Kabila faut interpeller na makambo il y a des députés mais ce qu'on décolle nga peut interpeller bato o baza puissant ko le kangana il faut qu'à tout se soulever il faut qu'à article 64 o etikali na ebité so tozali comme ça ko bati nga na conclure pour te défendre patrimoine na biso pour te la réellement libre nga na ça nous demande que soulèvement na onyo so na ebisu pour batika ko nyoko la biso ko pesa ka biso ba miette batika ko kabolanga na yo batika ko bebisa ki ya métier la biso ngana o tozala ki bien mais yo ba benji o côté mo boy pona mbongo ke ngana tikali to komi ko potana yo ko mona ngalo kwa munguna ngala monyo munguna bato ba osala biso boy eza les congolais collabo o bazoli ya mbongo la biso na ba imatuchi po ete mboka o ezala colonie yo comprendre yango te bunagana bazolo balande nende kolanga bunagana bazoli ya mbongo nene masisi manono hein est-ce que yo contrôle la forêt na yo est-ce que yo zo contrôler biloko na ya valeur ndeko langa to na contrôle ya possession ya mabele ya Congo te soko lingaka Congo ndeko langa oko soutenir chaîne oyo oko s'abonner massivement oko partager mes missions
okolanda yango du début jusqu'à la fin okotia ba j'aime okolaike po ete tozala bayike bato nanu badécouvrir biso te badécouvrir chaîne oyo bosabone encore une fois massivement vérité ya boye bokozwa yango esika mosusu te kaka a na chaîne na bino ya libération mpe bokozwa yango na monoko mosusu te be ya molobeli na bino océan de la presse congolaise bandeko langa tobunda mpo na ekolo wa biso esika moko te moto azwa kimia kaka boko na pete na mboko yali na miele ya lolengo oyo soki ngai nao tobundi te bakokabola biso ka lolengo tokokoma sikoyo etumba ya ngai na yo nga na boyi likambo oyo telemeli yango kata ye ndenge ezosalama lelo alors mpo tozonga na unité oyo mobutu atikelaki biso mpo tozonga na baunité esengeli bosoutenir chaîne oyo elobelaka bino bosolo mana na nga na kunya dola ngai na banzila awa nde totie litono na ezwi ya mokolo mwa lelo Nzambe abatela tout et chacun. Merci la Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Gloire Ngoma, Missa électrique. Pape Dieu, directeur à recherche stratégique et Sango Mokonzi. Pareil avec M. Babso. Mamour d'Angola, la Mokitene, Florence, Yamato. De retour, Biso Papa allait, oui, samedi. Papa allait à la conférence à partir à 14h. Nzambe abatela biso. Matondo, la patrouille, la mort nous vaincra. Soulèvement populaire, il y a moins de solutions. Bye.